na mokuta eza courant eza courant eloko liboso eza courant ya mibale nga bongo na telefone nga nabengi esandi ezorépondre na miketa toza na mai te nake na biro la police société la thermis bayebisingoke na société bato baka petanga okodenga torture là Georges la téléphone pardon s'il te plaît tomoni ozoki na liboko nini komeli ozomonda kopelaki awa toyoyede bango atie sandi ntango okotakanga eza courant mpe esali keno ndako oyo ezika okopesa mwa kotwana vraiment nayebi te so eza courant biso toyoka osiko anapi ntango atie sandi ye nde toyi tobimisa camion wana toza précisement wapi toza na lemba nini lemba terminus précisement na beni masalanga tukobelema ikatikati nakoti na douche mpona zwa nakota nakosikola nakoba ete babete poti kuna mosele bonse eza courant na mokuta eza courant eloko liboso eza courant ya mibale nga bongo na telefone nga nabengi esandi ezorépondre na miketa toza na mai te nake na biro la police société la thermis bayebisingoke na société bato baka esiki 18 te baoba 20 www.potonapoto.com www.potonapoto c'est-à-dire que toi na poto tokotikala kaka na poto avec l'ami Domvu babi moto epela moto epela na poto kembo alege mboyo lele kembo yo mama alege mboyo lele tobinelaka nkolo na ozana kembo alege mboyo lele poto na ozana kembo alege mboyo lele.
La salle Lovelyz vous accueille dans un cadre exceptionnel tout au long de l'année. L'organisation de vos événements prend un temps considérable. Chaque détail a son importance. Lovelyz sera à votre écoute et saura vous conseiller pour faire de cet événement un moment précieux et inoubliable. Lovelyz, l'excellence à votre service.